na banana CG. Pour mikolo na c'est un CG mais CG monsieur Zali ba senté dodo. So na otala chiba na mona garçon moko ya pamba na bandal. Na mona garçon moko alanda ka batu na sima, na mona garçon moko gigolo. Quand je vois Chibambalo, na mona moyibi, na mona escroc. On dit dans la vie pour avoir il faut tout faire. Il y a des limites. Il y a des limites dans la vie. Il y a des limites qu'on ne franchit pas. Tu n'as pas franchi les limites, tu es juste pour la personnalité. Pour Chiba Sosa na Kishasa ça. Non, yo benef le bara. Je vous salue Fali, plein de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénis entre tous les musiciens. Et la musique, les fruits de vos entrailles est bénie. Saint Fali, mère de la musique, priez pour nous, pauvres ingrats. Après ça, ça pas de bon. Tu as mérité ce que tu as eu, hein. Pour pas Fali pour pendant ça les l'autre. Fallait même bien m'apporter des sentiments, hein. Moi si ya jeune fille azoba même tata moi na été azane na libumu a habité so que ça Jires Malele to apporter parole mais maman ça fait 22 ans alia ke loko moko ya tango basi tango bokena ko tia ba trouble na couple ba faut tout na ba année afin na mbali na Jires Malele azako lia Naomi Mackenzie hein Naomi Mackenzie Jires Malele azako lia mikolo somo tatumu local ba pardon na bona ngana tangela mabunga na yo polo bito kangana binemi a ozo luka na pona tangelo kama mikolo tozo finga te na tangelo kama bunga na pozo bunga ya mwana ti lelo neti chiba zana likaba mère ane linzanza na expliquer kama bunga na pona fingi na ngao te chiba na expliquer ko za garçon ya pamba Jires Malele a boisé mi te po na bi ke botia commentaire Jires Malele oh koko supporter moi te Jires Malele a lobinde ba sala test ADN po ya ko ndima mwana te sali alert lobi mwana bota mazaya yete mama ozo sexanga noko fingo nzo yo finga ngezala ka be bandela bazemi Alda pour se détendre avec un pacte d'idéologie. Yangoyo! Chez Taba. Cadre qui toko pour na kolia pe komela avec un pacte toujours. Oyo abongi selibino ba spécialité à kitoko. Weba ko banda mokolo ya mardi. Jeudi. Chez Taba ba fongola ka partir à 17h tu 23h. Awa spécialité ezalinde tabande tabae. Olien tabaya moto na
na kwanga ya mungwele pilipili ya kobweta suka na feeling chez Jonga Nganda Taba awa musale salama kitoko tuna ngai nini chaque weekend babengi yango weekend live, c'est-à-dire ba chanteur oyo babanda ko beta ba concert awa pona ko sepelisa bato lokola mokolo ya vendredi tozali na Suzuki Luzubu 4x4 grand chanteur de mon pays oyo akosepelisa bato na bakunga ya deux fois te oza koyoka musique oza kolia ntaba pe oza komela pe chaque samedi tozali na animateur ya monene ya mboka na biso Congo CNN Alligator bakiselaka ye calibre 12 yende asepelisaka bato awa avec un pacte na idéologie pe dimanche sombele suka bisanga avec grand chanteur Emile alias Demingongo bakiselaka ye lisusu la voix qui cloche yende akarisaka ba chant pe aza kosepelisa bato na banzembo ya kitoko na ndenge ya deux fois te boyoki bomoni bondimi adresse ezaka kase moko na 45 rue na commune à Paris na Romainville 93 230 to pe obengi na numéro oyo plus 33 63 54 75 181. Nzambe na ngai chers amis internautes bana poto nzambe botala kala bali ya nzambe na nga nzamba nkongo vraiment yokela bana nkongo mawa nzamba mpungu tulendo bakoko na biso bayemba na mbundala moto yokela bana mawa milemfu mboko yoko dona banimba mo mboko ifo milemfu ebele po ba misu cimetière na bango eza kuna matiti bota ti lelo si lelo mutoko sele yo na bana na sujet po mikolo na ese no ba sujet miso ezali ba sente dodo manga sende na mungwa na somele yango ebele moi tondolo moi en vrague na oyela yango tondolo ezaka na ngo ekolo 100 francs lokola na eloko te na somele yango ebele ba sente dodo dodo zemeza ya nani deuxième minute ya nani. Premier sujet, deuxième sujet, Chibambalo, Chiba. So na otala Chiba na mona garçon moko ya pamba na bandal. Na mona garçon moko alanda ka batu na sima, na mona garçon moko gigolo. So na otala Chiba. Exactement na mona pazuzu te. So na mona pazuzu na mona garçon mo ya mbongo ebele, un travailleur, un garçon qui travaille, qui est directeur des entreprises. Quand je vois par Zouria, quand je vois Chibambalo, na mona moyibi, na mona escroc, na mona garçon sans pudeur, na mona garçon sans éducation, na mona garçon alalaka na bandaka batu po tilonga na bandaka ba chibate waza mona bandala bana ofanda wapi toyebi ka mona bandala bana ofanda pa banoko to papa leki papa bango tilo na mama ba ebana te ta na mona chiba na mona garçon moko boye pour avoir il va tout faire. On dit dans la vie pour avoir il faut tout faire. Il y a des limites. Il y a des limites dans la vie. Il y a des limites qu'on ne franchit pas. Tu n'as pas franchi les limites, tu es juste pour la personnalité. Bama kamba chiba basala na bakino yo. Fali kam ta longola bango salita mema ba na poto. Po chiba so sa na Kinshasa ça. Non yo bene folo bara, je vous salue Fali, plein de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénis entre tous les musiciens et la musique les fruits de vos entrailles est bénie. Saint Fali, mère de la musique, priez pour nous, pauvres ingrats. Tu comprends? Tant on a chiba vraiment tant on a chiba. Koko ingila pena tant on a chiba on a nani. Garçon moko ya salité. Ayebi kola ta moi jini ya bien na sima ya muninga. Apang ça ba sapat bon. Tu as mérité ce que tu as eu hein. Pouvez pas falloir pendant ça les lots. Fallait
même bino ba poto ba sentiment hein. Du nouveau à Kinshasa, pour vos séjours et réservations, une seule adresse. Flat Hotel HP, situé dans la périphérie de la capitale congolaise, sur l'avenue Makanza numéro 10, dans le quartier Kimbangu, commune de Kalamo. Un espace de plaisance pour vos détentes et rendez-vous d'affaires ou amicales. Venez passer des moments agréables et inoubliables dans nos appartements de luxe équipés d'une connexion Wi-Fi 24 heures sur 24. Pour l'électricité, il n'y a pas de souci. Flat Hotel HP met à la disposition de son aimable clientèle un groupe électrogène industriel pour la desserte en énergie. Et encore, un restaurant de qualité pour savourer la cuisine congolaise et étrangère. Son bar muni de toutes sortes de boissons rafraîchissantes et vos cocktails préférés. HP Hotel, doté d'un charroi automobile pour vos courses journalières à des prix hors concurrence, vous récupère à partir de l'aéroport et à l'endroit de votre choix. Pour tout contact, appelez au plus 33 605 384 625, plus 243 82 601 0438. Pour mieux vous servir, HPE, doté d'un personnel qualifié, prêt à vous servir. Chez nous, les clients et rois. Flat Hotel HP, vivifie la vie. C'est où on a porté une délégation belé. Fallait même une porte sentiment na suka pa ici bino alobi na tika nga bino kuna uluka mukanda na uluka ba vina bino. Salité ya Chiba. Mutabimisa mutakola talaka mwana mobali sans pudeur ba nobimisa sexe neti na balabala. Na sexe wana ba pede ba nobenga mo bambo. Donc soka bimisi mo bambo na e alakisi pede akala ina pede a pied mbo. Akola na vie ningi wana. Donc akola na vie moko boye ya salité ya bienté. Fallait azwa nettoyer atike na poto ya poto bombaka. Poto ata mutu azalaki pauvre malheureux. So akomika na poto sukoli. Pasi na nyonso sili mutu akomo monika danger. Wana za vision ya bakinois. Ponga na vision na ko ke poto po ano pe rien. Na nenga vrai penza. Wa pe rien. Yango Chiba tango ozovanda na sele yo ozovanda na Regine Lunga e salondeni. Trahison ne saliondeni. Chiba. Nza obike mabele gangaka, mabele ya songi Obike mabele tangelo mabunga na mkolo okufa. Tangela mabunga na yo. Yo kanisi yo vandi yo trahir muningo salie mabe. Yo ata yo kepa so na ngofalite. Fallait comment vana batamayele. Yo balongola yo pembeni, fallait longola pembeni na apesa bino chance pas ozaki mayele te. Hein? Un illettré comme toi, dimension, le king a commis, il a signé un contrat, il a makasi de parler l'anglais, de courtoyer, de yaya touré. Yo que nos cafés, qu'on n'a pas que bimisa mon bambona, qu'on a mis sur batu a gagné ba kimi. Donc il fallait kaka, boza musika. Parce que quand vous étiez là, sous l'épée bazalaka, ils étaient en train d'investir, mais vous ne faisiez rien. Kakolanda na ciment. Bina bozawa na kaka kolage yango merci Sankarabi merci. Ba Sankare belé ba kenda poto. Mais sikoyo ndetango komi na ba point moko boye. Oba olingo fatar le king. Wana nde simba te. Chiba na simba miko internet na ebio très bien. Obi ke on a lobé zaka intro. Sona yo ki yo lisusu. Na trahison. Na ko laksa bata poto ndako na bino. Naka no na mino place okola. Comme ça, basse au nion sur on a pote on a pas mon na valeur. Tu vas pas mon place au bimé là. Hein? Au bimé ndak moi mon coussé. Ba kota. Toke na deuxième sujet, ba Sainte Dodo. Grâce à Ana Zemi. Grâce à ça qui moi ça Jires Malele. Na moi si apporte parole ya Fabregas. Na tamo ko banda obeta na bango ba siko nenga za nzemi zemeza yana po grâce ko yana ngopa malele te ko yana ngopa malele te po malele wanga na déjà abi mwana ana zane ya yete po yo ozokene moko oye pa malele ote na ana zemi na yo oke kuna pa ya nani ya porte parole à Fabregas maman toi hein
Maman, toi, mon thème, j'ai cité là. Il y a bon anniversaire, 50 ans, un siècle, un quart de siècle. Et ça est belé, Anangai. Nabaki semaine au Mobimano, ça va bon anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, j'ai cité là. Happy birthday to you, maman, Antonangai, maman, tout le temps, on a eu ça, bango. Baba, ma papa, maman, tu fais dire mangai. Tana lobara ke ba petit on ba eloko te fu bondi maka nga pene na vandi boy nga mama na prince na mabena nga bofinga nga na ke ko koma mwasi ya porte parole ya fabrication orchestre fabrication na na succès te président na bango na eloko te pour fabrication na bandaka ta sisite est-ce que porte parole na ko sa ata mi balete. Est-ce que porte-parole n'est pas une chose à nini? Grâce à son la question de Jonanga. Au cas moi. Ah, bana. Chance te. On a bakito on a chance à bleu on balé différent. On me qui na tangele mabunga na yo. Lelo na tanga mabunga na yo. Oyaki ogangi ofingi oziba fota mutakalo tindi na nini. Na bona nga otanga komba bato ya bato staff afali awa. Po bino ndeza wana bozaka ka otakangi mutu fota mutakala mikolo tindeli mutu staff afali atali bosali rapport sexuel na imo après ba tchao na liste à Canada. Système bobete lango yango wana. Mais nga pe na vigilante nazotala bino me bobi mate na mboko yo elekate lekinga olinga ko biloko wana te elekate boki ne pote ningani ngai na tikala grâce à kene vomie kutuna kendete mais yo po kendete mais ngai ce voyage n'est na liste na okene parce que je travaillé na sali musala nana ba commune musuna kenda ate nana ba quartier musuna kota ate na kota ate tala kama kama otala ngati na Kishasa ngapa na mona mutu na oleka pana nza mani de John de yo ezaka nde yo okomona tala babiloko kwa ndenge wana siko otamona nza siko yo moko sambana otape lobi yoko nga bato balandanga na ngiringiri baolanda nga ezaki moko mibale misa bakomi 50 nake na souciate na fandi siko babiloko ndenge wana yo tamboli à l'aise après lobi otenga na voyage à Canada ya fali boma kena bima ku kitambo te kena so longa kitambo ke ville a pas vu la carte côté Nicolas Fali yo aïe o mani zemi no gol ngai ko bota na Canada so mukandamba moko ozana avantage ko le kabiso o sa esimba te lukande tata ya mwana na awa na Kishasa luka tata ya mwana awa na Kishasa Crisco le voix de 32 ans de pouvoir 32 ans de dictature babi Zaïrois balobi Wivine Mukoko Mamana Odon Junior motema ya Odon motema ya Odon Mamana Odon Junior na privilège mais motema ya Odon na ville ya Melon na États-Unis ndenge na émission Hero Wivi na Lali Goreti Luvwezo ya Goreti Luvwezo Goreti Luvwezo babi ratarate Elisabeth Mayangi yanga ya pasi pe ya bisengo mtakokanga lokwa nani Elisabeth Mayangi na mama antote iseka na ngai tant la Rachel na kati ya parfumerie Palmarès donc tout mona tant la anti gigolo tout mona kaka mama anto motema ya Jancine Tela ça fait 22 ans balobaka loko moko ba langage moko ba liaka loko moko ça fait 22 ans maman toi liaka loko moko ya il faut pesa moi ça ndenge wana valeur tala mwana mwasi ya jeune fille azoy ba même tata mwana na ete azane na libumu aibite soke za ya Jires Malele to ya porte parole mais maman toi ça fait 22 ans aliaka loko moko ya tango basi tango bokena ko tia ba trouble na couple ba tu faut tout na ba année afina mbali na 22 ans aliaka loko moko
nayebi nanga te nayebi te vraiment bino nde botalaka biso boye nayebi te Jires Malele aza kolia Naomi Mackenzie Naomi Mackenzie Jires Malele aza kolia Goreti Louvoezo Elisabeth Mayengi Jires Malele alie mwana wana ti Jires Malele sikoyo bopesa ye pe foti te tangu ya yo kike bazo sangisa bango mibali Jires abendi nzoto après yo mwasi oye na zemi esimba te et bon baso ba batela mabala na bambino ba princesse de couple bozana ka kotambola ka koboma ba mabala ba luka ya yo azala mwana muke azala monkolo azala nde ya yo po ba otangelo mabunga te ba madame nyonso joli mayala madame ba mama Anto madame ba bi Goreti Louvoezo madame ba bi ba madame nyonso Elisabeth Mayangi balobi Mackenzie babi Mackenzie ba madame nyonso mikolo so mutatu local ba pardon na bona ngana tangela mabunga na yo polo bitoka ngana binemi ozo luka wana pona otangelo kama mikolo tozo finga te na tangelo kama bunga na pozo bunga grâce na zemi na ye azoluka esika kobotela mama bota nani mususu ala pasa na zemi likaya bwa mère ana zemi ye pa na zemi muta théâtre nto oyeba te nani ndeni siko ba petit ba so ba zemi to so yeba te banani mais obike félicitations vraiment félicitations bobota bana bino lobi ba osalisa bino mais nde mwana pe éducation éducation pe ça la bien maman pe moi référence ya bien et ça la pe bien mais maman azaki na mbeya wana nde elongola mwana valeur ya mwana neti lelo neti chiba zana likaya ba mère ane linzanza na expliquer kama bunga na epo na fingi na ngao te chiba na expliquer ko za garçon ya pamba Jires Malele aboize mite po na yebi ke botia commentaire Jires Malele koko supporter moi te Jires Malele alobinde basala test ADN po ya kondima mwana te asali alert lobi mwana bota mazaya yete pona minute yo azali na porte-parole ya Fabrice tanga moni Jira et pas Jires abengani ye akeko kota libala na ndako ya porte-parole nzambe nakeko kota na ndako ya porte-parole ya Fabrice nakeko kota nga pona bon porte-parole ya Fali sous le kauka sona koti libala epana na tambola na jeep pas zuzu moi jeep moi poto yali ya bosala pe ba shwango ndenge nini ko bosala la ba shwango ndenge nini vraiment bosala ba shwango ndenge nini porte-parole pende ya Fabrice il fallait que tous notre Jires a otonga Jires a voyagé à Qatar. Ya. Et c'est porte-parole mais c'est même à Tangola. Aïe. Bon, tam so azali mobile ya bunda ka atam ta pousse ça pe ka mobile bon. Et ça ba choix, et ça pe na ba goût na chance pe. Kokuta pe na mobile ya bien chance c'est que chance na kitoko ya bilo mbale différent parce que moi si le la grâce à otelenga na zemi ya bitata na été ayebi tata na ngote seke ana chance te ngabima na mobali na ngaso na te comme mobali no porte-parole ya orchestre nini Villa Nova quelle est Sonia Point bolia on a le bagay bana poto makamba lo bagay sa vieux ba menate o ba l'examiner za ka illusion ngana memela bino makambo ya vi ngana memela bino veri na ela bino pa veri na sani alobi prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes oyo nakolobaka ba point essentiel tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa balobaka ete prostate eutaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba c'est-à-dire papa soki amoni déjà
oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te, oza kosuba masuba eza kobima na denzela, oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te, eza osila te mais masuba pe ezobima te, yeba ke no papa ozo développer la prostate. Prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle. Donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite, donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no oza déjà na kati ya prostate wana. Prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim toza na traitement sans opération ya prostate, quel que soit oza kosuba masuba eza kokende su na vitesse te ata 1 mètre ekomaka lisusu te, oza kosuba posa kosuba ezosila te, yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Shebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien osabonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate. Donc tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle, prostate wana ebomaka, prostate wana ezali maladie moko mabe oyo eza kobika na produit naturel na cabinet docteur Hakim Shebi José. Porte-parole wana autaka pa Robino abengani mondibu abengani tanga mona mondibu na laya wana mondibu na Fabrice bazana mwa rando akei bayambi pour Fabrice moko aloba déjà bien, maestro aloba déjà bien ana tina porte-parole parce que ba émission na yemo ya makasi yemo mutasala po yemo aloba déjà bien. Mama ozo sexanga noko fingo nyoso yo finga ngezala ka be bandela bazemi anga bota na shokoro na bota na Rafka Dima ya au comité au lekate ngai sabina mamnyo sa vibo lekate bo lekate oloba nanga ka lelo maning même lelo na mama mibali oloko oloba nanga te ngalo ba mobali aza ya mwana mukiaza mukolo aza ya yo ya ngai o sela nga zu ebele yo mo tali peno binzambe nzambe ya yo aza kindoki na olingo neti akufa alinga yo neti akufa olingo koleka vi na ye moko oza na ye te porte parole wana mpe aolinga yo kaka yaya nayebi te vraiment soki na porte nga kanse ko suka ata na député ata na suppléant porte parole donc yo zaka la gomme ya oyo ezalaki na fete ya papa Wemba ya na ngai vete motema ya Zamalek babi Naomi Mackenzie babi Goreti Luvwezo mingi Wivine Mukoko motema ya Odon mama na Odon Junior na privilège mingi Elisabeth Mayangi yanga ya pasi pe ya bisengo mama Anto de Jancine Tela ya Jancy happy birthday to you, un bon anniversaire, Mbotama Elamu, un quart de siècle. Tacos! Alda!